La lutte comme moyen de survie et protection des femmes contre la violence. Dans ce numéro spécial, nous revenons sur l'histoire de Shaki, une lutteuse congolaise de Kinshasa. C'est l'histoire du combat d'une femme pour survivre. Elle se bat pour sa dignité, pour sa fille, et pour sauver ses filles de la violence qu'elle a subie dans les quartiers pauvres de Kinshasa. Mais dans des rues aussi dangereuses que celle-ci, est-ce que Shaki peut vraiment protéger les filles des voyous et du désespoir? Mais aussi d'autres femmes qui ont une vision différente de l'éducation à donner aux adolescentes. Nakolaki na nzela bandai ko violer biso bandai ko zwa biso na makazi nazaki na âge ya 3 ans nde na se ya pasi wana etindaki ngai nasala sport. On s'est rencontré avec l'autre. Elle avait au moins 12 ans. Elle était active, elle faisait tous ses entraînements. C'était des filles de riz. Basala tant tozokula tokaki ke mwana Mohamed Ali moko adana mwana moko ya mwasi azalaki champion du monde. Shaki était une bonne boxeuse, mais elle n'arrivait pas à en faire un gagne-pain. Donc, elle s'est mise au catch, un sport qui est très populaire au Congo. Karine n'est pas la seule fille à trouver inspiration et protection auprès de Shaki. Chez elle, Shaki a recueilli près de 20 filles qui vivaient auparavant dans la rue. Bitumba na kati ya province aye awa se retrouver ça na famille te ibele o bana ba difficulté tam so ba viol tout ya ba boué liwa ya papa nde mutisaki na bima libanda famille bimaki na âge ya 12 ans to koma na biso basa ba fazer soki po ko ki ba fazer ba ko ya ba violer yo basimi njila bakina bango azalaki 4 policiers. Na mekaki mpe kobetela bango histoire na nga bango nyonso 4 baviolaki nga donc figure na bango babombaki yango akangaki elongi te ya moko te. Shaki ne se contente pas juste d'héberger les filles. Dans l'espoir de renforcer leur force et leur donner confiance, elle les amène s'entraîner au stade où elle a appris à se battre pour la première fois. Pour na bazala na endurance pour moi s'il faut que ça na endurance pe que ça na esprit dur compte tenu ya nyonso ko komela bango phénomène na mwana ngai na bandai ko la kisa comment tu dois défendre la sortie de la gants ya boxe la boxe c'est très bien ma personne taillé ben na probité ma buna se défendre au bunda. Ne m'a pas cadré, bon, moi cadré, bon, quand le canard cadranga, tout ça pena candé mo. Donc quand il y a peli sous na joie kay libanda, chegeye akutana ki na makambo na famille na bango, donc nde na joie kay. Tino vanda ka Shakira. Na souffrir fort la risque pe mino abuto.
nabota bébé nanga ala 4 comme les Adonai famille mbaina famille moko beka bazwa kai nde bakendela mona tilelo. De retour à la maison, Shaki se prépare pour son prochain grand combat. Et les préparatifs ne sont pas seulement physiques. Bakoko nangai. Boko ko protéger ngai na nyoso o nangi dans sala na minute o. Shaki utilise le bokoko, une tradition congolaise consistant à invoquer ses ancêtres pour demander force et protection. Tubandaka na technique. Après les jours ya combat, tout ça la ba prière ya bokoko. Quand ils ont permis au côté bokoko. Shaki n'est pas la seule catcheuse qui utilise des amulettes. La magie, la musique et les accoutrements font tous partie du spectacle de la lutte au Congo. Il s'agit que bokoko est protégé à biso. Public ba ka pona kuseka, pona utana, pona kukamwa, baba muna na mte bakamuka. Awa eza na pongabi. Eza place oyo ngai Shakira na bandaki kokola. Na sanzete wana eza place oyo to bandaki kolala ngai na phénomène. Quand elle n'avait que 12 ans, Shaki a rejoint un gang de filles de rue qui ont vécu sur ce pont et été soumises à la prostitution par une femme plus âgée. L'une des filles de ce groupe s'appelle Chimène. Elle est toujours en contact avec Shaki, mais a pris un chemin très différent dans la vie. Na juja la kisi na yanki. Na vie na ngandi na zalaki ana. Moi so kimi pe parler na bango. Allez akuter na ngasser. Ezandi na esika kolala te boye. Bavanda epa na ngai na batelaka bango na zwa bango baobima bake ba coopérer. Kindumba. En vrai Dieu là kindumba. Après baye bayelinga mbongo musu tolie musu to futinga kop na ngai yango wana. Mbongo. Ne. Bulo na kenda yo biba bulongo ya basi. Babulongo ya basi okende we mamsu mutomba peso ngo mamsu pa peso te. Belaki ni astahili mbo musu etika kana. Ka lobi ndo ko beli. Ah mais ayo yebiti. Eh. Obi 7000 faut bon que ça va 3000 francs. Chimène et Shaki ont commencé dans le même gang d'enfants de rue, mais leur attitude envers les jeunes filles les ont mises sur des trajectoires opposées. Ma maîtresse. Morale à mon corps. Mais pour na balifa wana en tout cas toza moral monte. Yo on a vie na on a peine na vie na. Baba massa okuta na ponga bi. Mais oza ser na mai. Ya ko ba respect de. Dans descend. Tika na vie na wana. Ba petit na obi ke ba petit na so ba bimité. Ba petit na so ba bimité na futa ndako te. Na olia te. Idéologie ni ngoko tsanga. Yo pesa nga ba petit wana ngai moko na nkate bango. Shakira, pesa ba petit na. Shakira na pesa ba petit na te. Tombuka. Na pesa ba petit na te ya ninyango. Na pesa ba bango te. Yo ka so sérieux bungela nga te. Tika mambo wana. Shakira osangelo te. Shakira tika bungela ngai ni. To même moral tika bungela ngai. Mbele ka moto amutu nanti. Tolala balibanda to souffrir. Bana na ba pesa. Na pesa bango te. Instrument ngai. Oh yo vie na eza ya ngai. Yo ka bungela nga te ya ninyango. Pesa. O beti ndira pesa te. Yo. Eloko Shakira. Shakira eloko. Ki ya ke o sana ngo. Ya ko sana eloko. Eke na bungelo. Na bungelo. Yo, kebe. Ngai na
ye azosala voichance na oyo esalamela ye basi wana bazoluka mbongo ntango mosusu mpo ye alia basi wana balukaka mbongo mpo ye alata donc basi wana baza lokola bainstrument na ye ye Shakira ye encadre bana na ye kuna asunga bango na makambo nyonso nga na baposibilité wana te nga atinda bango babima bazwa mbongo bayela ngai ye soki aza na posa nazwa bana na ngai napesa ye me tokosa mpe bamisala na te kozala mwasi na pasi. Ça fait 5 mois déjà que Shaki a traversé une crise. Elle est tombée sérieusement malade, n'était plus en capacité de se battre et a perdu ses revenus. mbongo ya kofuta ndako ezalaki lisusu te ndomona kosala effort mpo nana ya nakabwanaki na bana mosusu ya mikolo bakomi kobima mpe koluka mbongo misusu baye kopanzana ya mike misusu ya kimikimi. Quand elle a perdu la maison, certaines des filles plus âgées sont retournées dans la rue. nakokaki kosauve te Dorcas atalali libanda Dorcas viole ekoki kobangisa ye te. Dorcas n'avait nulle part où aller et elle a emménagé dans une maison close. Shaki a perdu Dorcas, mais elle n'a pas abandonné les autres filles. Avec l'aide de son ami Mamou, Shaki a ouvert un nouveau foyer non loin de sa nouvelle demeure. Cette fois-ci, elle se concentre essentiellement sur les petites filles. Hier rapide natala soki kolia to problème to bilamba salité na bimisi na nickel bango okaka bazala baza quand même bato nazo bokola tena sunga bana oyo batangi lelo ba classe ba kozala ba quelqu'un lobby na kati ya misusu baza pe pa kozala ba grande dame to ebité phénomène azana no mwana oyo naza ko garder makasi po ye nanu abebi te ma abetelaka nga ndenge azwaka zemi na nga ndenge azalaki viole mpo aza mama moko bolingo me soki bamama mosusu me abwakanga mpe asundolanga mpe oka esero makasi. phénomène awuti na kati ya fruit ya viole mpo na ngai azalaki innocente.